Arrivé à la phase suivante du culte de ce matin, la phase des témoignages. Nous devrions rendre témoignage pour la gloire de notre Dieu. C'est une marque de reconnaissance pour ce qu'il fait dans nos vies et dans nos familles. Nous devrions alors lui témoigner notre gratitude. Nous allons commencer chez les frères, puis nous nous acheminerons chez les sœurs. Nous commençons chez les frères. Les frères, veillons présenter nos témoignages. On a essayé de lui poser la question, il était d'abord pas d'accord. Il dit comment il y a beaucoup de tueries, il y a toujours des sons, mais prions Dieu qui puisse vous aider. Il nous a encore posé la question, est-ce que comment seraient les animaux au parc? On a dit papa, c'est vraiment impossible. Non seulement nous les habitants, on n'aura pas là où aller, même les animaux au parc de Virunga, ça sera difficile. Il nous a dit, demandons à Dieu qui puisse nous aider. Là, c'était vers 17h quelque chose. Pendant ce temps-là, on avait un frère qui dormait. Pendant son sommeil, il a vu prophète Konde Paul Dominique avec ses serviteurs de Goma. Le prophète Konde s'est transformé en fée. Et il a tracé une ligne tout autour des crêtes des volcans avec son pied. Et puis après ça, il a dit aux serviteurs, là, ce n'est plus votre problème. Le prophète Paul, prophète lui-même, il s'est transformé en fée. Il est entré dans les crêtes des volcans. Pendant ce temps-là, une autre dame qui était très loin de là où les frères étaient, lui aussi, il a eu un rêve. Il voyait prophète sur les crêtes des volcans. Tout autour de lui, on chantait des cantiques de Liloba. Elle était émue, par émotion, elle est entrée juste chez la voisine, qui était notre servante, Hélène Osakoli. En entrant là-bas, il l'a vu. Et puis il a dit, c'est papa ici, je viens de le voir sur les volcans. Comme chose étrange, la lave commençait déjà à couler, à consumer ça a commencé par parc de Virunga, mais par miracle, la lave de volcan s'est stoppée net, comme c'était vu dans ses songes, que comme ça, la ligne a été tracée, la lave de volcan a été limitée par là. Là, c'était le samedi. Là, c'était le samedi. Le dimanche, pendant le culte, c'était arrivé à l'ère de l'Ésaïe 49. Tant que nous étions des tremblements de terre, ça a commencé. C'était le dimanche. On a vécu avec les tremblements de terre. Les dimanches, les lundis, les mardis, le mercredi et les jeudis. Les jeudis vers 3 heures. Le même frère qui avait eu ce songe-là, il a vu le prophète se transformer en fée. Le songe lui a encore apparu. Dieu l'a dit, si tu ne témoignes pas, ce tremblement de terre ici ne prendra jamais fin. Et ça sera... Pendant 3 heures le jeudi là, les autorités nous ont dit de libérer la ville parce que la situation était devenue catastrophique. Mais par grand miracle, nous les enfants de Liloba, on a pris ces messages. On a commencé à distribuer, que tu sois de Liloba ou pas, toute connaissance. Après là, à partir de 3 heures jusqu'à 21h, le premier secours à secouer Goma, à partir de 21h. Mais avant ça, du dimanche au jeudi, nous étions en train de vivre sous des tremblements. Après chaque 2-3 minutes, il y avait au moins plus de 100 tremblements par jour. Mais Dieu nous a fait grâce. Après cela, quand on a dit, on a passé le communiqué, directement, le tremblement de terre s'est arrêté jusqu'à aujourd'hui. Amen, Libota. Amen, Libota.
Amen Libota. Ngai nazali député national. Nazali moko ya selile ya Misani 1. Nae kotonda nzambe ya prophète. Kombo nange zali Gaborian Mboma Kumeza. Nae kotonda nzambe parce que tangu nazalaki mwana mukie nae kovanda na Kimbanzeke bongo na première secondaire na otanga na collège Saint-Raphaël à la Limité. Muntu oyo azalaki kotangisa biso moko esengaki na biso to se présenter. Tangu na lobi ke na se présenter na pesi école o natangaki na Saint-Louis Likolo na école primaire. Alobi me koma yo outi Kimbanzeke oya awa na Limité. Na Limité aweza batu ya oya za ya qualité. Yo normalement esengaki oza muto koteka ina. Et puis abakisi alobi nanga ke yo za bon mpo na kozala ina. Tangu nazongaki na ndaku na ebisi papa oya biso ye alobi nanga lobi ce qui est vrai atanenga lobi na obongo biso na famille na biso totikala kozwa même chef de rue mais bunda tanga classe na yo correctement. Nzambe akosala quelque chose un jour na vie na yo. Amen Libota. Et bongo na silisi université na campus na Inikin na postulé na 2018 wana tozalaki na Monseigneur Rabi kende komona prophète mais nazwaki occasion wana te nazalaki na mbongo ebele période wana nazali sûr que nakobima. Mais en 2018, et Simba quitté. Alors, en 2023, awa, ba moyen ezalaki vraiment té. Mais un jour moko, madame nangai a stimulé ngai. Bongo, to bengi motei Damien, to kei nae ensemble. Et pas Mosai Nanzambe prophète. Tangu na koti, na sali pas même 30 secondes. Elle a moni nga lobi nanga ke. Yo baluka na ozonga yako simbanga na simbie abi okozwa tanga simbinga na santi neti courant et puis neti assurance que na kozwa ezalaki Nzambe parce que etikalaki une semaine ba élection na salé sous effort na salaki sûr que na kozwa et bon on a parti nanga oeza parti oeza dirigé par président de l'Assemblée nationale na salaki effort to salaki na des députés nationaux na même liste que ngai mais nzamba salaki grâce na après ba publier ba élection na kenaki tangu ya vote na salaki effort moko te na votaki une fois nga moko na zongi ndaku batu bazoyebisa ngai komi 3 jours tala biloko batu misu bazosala nga na lobaki comme ndenge madame alobaki na makasi oyo nazwaki epai ya prophète ndenge apesaki nga assurance ke nakozwa nazalaki sûr et lelo ole nazala chef de rue bien chef d'avenue. Nzamba sali grâce lelo nazali élu député national na Tchango. Merci beaucoup. Amen Libota. Amen Libota na tata. Na ko se présenter ngai
moko na bino nazali bourgmestre ya commune ya Kimbantseke. Kombo na ngai Jean Singanga. Na telemi liboso na bino nakozala bref nako résumer pona kotalisa mokili kyo. Nzambe azali kosala na nzela na moumbu na ye prophète Konde Polo Dominique. Bilolo esengo Et puis nakoyebisala bandeko batali kolanda biso na nzela etandoike bao bakanisaka pouvoir eutaka na nzela ya soloka base détrompe Nzambe apesaka. Ngai moko oyo ya bino nazalaki eloko te, nazalaki moto pamba na nyokwamaki kasi tangu ngunga ebetaki Nzambe na telenganaki na banzela kilikili oyo esika Nzambe azalaki te. Nzambe ayekosala nga grâce na ye kodécouvrir esika ye azali. Nakoyaki na maboko ya moumbu na ye moko prophète Konde Polo Dominique. Bandeko na okene mulaite. Nabundisami na liwa. Nabundisami na minyoko. Nazo resime kaka pona ngonga. Bitumba kilikili. Kasi papa ebisaki ngai liboso eza malamu Nzambe akosala. Nazalaki eloko te. Nayebaki tendere nini nakozwa pouvoir nazala ngo lelo. Kasi Nzambe ayebaki na nzela na papa oyo biso tobengaka moto Nzambe. Nzambe kati na moto. Yango lelo ekokisami naza oyo naza lelo na lokumu ya tata. Ba réalisation o Nzambe aza kosala na bomoi na ngai to pe makambo natali komona epai ya papa banda na botami nanu nayoki te nanu mpe namoni te kaka epai ya nkolo Yesu nde bamiracle oyo toyoka nde yango oyo eza kokokisama lelo na maboko ya prophète Konde Polo Dominique. Nalingi kosenga bandeko botikali na ndaku nzela eza moko bandeko bolanda biso bokomona loboko na tata. Amen libota. Amen, peuple de Dieu. Nous allons maintenant passer du côté des sœurs. Pour celles qui ont des témoignages, elles peuvent avancer. Nous enregistrons les témoignages des sœurs. Amen libota. Tozana bana mibale babungi kasi bapesi kombo ya bamama na bango. Mama Esther Mupe, Église Makala 5. Babengake Mama Max. Ya mibale Wanga Flor. Mikondo 4. Mama Aminata.
bana oyo mibale babungi bapesi kombo ya baboti na bango. Amen. Liloba. Ya libosa na sengi na papa merci. Merci na nyonso. Nazaki mocholami. Nazaki motukami. Baseki ngai. Bafingi ngai. Place nite nga na tamboli. Place nite ba memi ngai. Menzamba liloba. Oyo lobaka. Kola kokisi yango. Olobaki tielike pa nzambe nzamba kosala. Amen. 15 ans de mariage. Mwana te. Yo mutoloba ke lilobetinda bato hôpital te Luvuni. Hôpital ni te papa tindingai. Hôpital ni te na kei. Et puis hôpital on a ke na rezabambonga mkiete. So na keka ka kendo hôpital, so na keka kendo hôpital, so na keka kendo hôpital. Na kome so na Kinshasa na kome na kobanga kokuta na papa na kome ka kozongisa matondi général pona kuta na papa te pona bika so na kuta na papa akoyebisa nga kendo hôpital na kata na mukuse so na bina nda mulai to umela ezaki na février na vandi na bande kobela na piqué Christ na église docteur abanda kozongisa nga mai na ndaku to vandi toki batu ba toke na porte. Bofongo la porte. Baye ko tika la biso mwana. Babi mwana oyo ya mwasi avanda kiawa depuis 6 heures. Ti 15 heures to mwana mutu oyo azoya kozo to mwana mutaliboma ndazo ki mwana oyo atika ki awa. Ngabi amutaliboma mwana ngoso talie na ke mbangu mwana ngoso talie azaki pe ali buma ko vimbo mwana pe mwana moko bela koshokor. Natali police na isi police nga bizwa mwana wana toko tenda police bi mama ko zo mwana obo ete e foto benga na ba chef du quartier ngabi te mazana osalite to zo eto changer na bilamba to kotisie na bengi travailleur nanga aya azui mwana sokolie a changer mwana bilamba to zuie to zongise ka na balabala ta mo kona ayaki baluki chef du quartier aye lobi nango te ebise to bite mwana ala le pa na chef de habité le ko bozuye bo fanda na ewana ndeto vaine na tongo nango makone ba keiti na chef di baketi na bureau ya bukumese bako kuta na commune po ba luka ba sala ke ba sele ba document nande to zwaki mwana wana ko zwa mwana wana za kwa na tumbele ende batu ba finga nga lisusu ba bike bake ko iba mwana batu ba ibi mwana loko bango ba bota te ba ibi mwana esala nga pasi na bande ko kipa mokilité mais na bande ko tala bana bakoya yo mutu na peso conseil pour la mukie frère yo mtoza na sœur asali 5 abota te tshedike pa nzambe tshako ndima o eloba manakasa liloba ekokisa maka Ameli Bota avato kota sen oyo na eke papa avato ya sen na eke papa ebisinga lobi na ebisi papa ngabi papa ngai pasi e continue ka na libumu papa ebisanga na mukusa ebisanga lobi tangu Jeza yaki muto ayebaki te na yebaki yango pete tangu na zongi na ndaku na lali na butu na moni ye ayebisinga lobi kotia tshako ndima na yo eloko etungisa na libumu wana mwana oyo aza na wana kati ya libumu ya mobali
ye moto azotungisa yo namonaki yango lokola ndoto ntango toye sense ntango toye sense ya 2023 toye tozongi nabelaki nakende hôpital nga kwayeke malaria nakende hôpital ntango nakende hôpital basali nga baexamen bazoyebisanga babike oza na zemi nga alobi zemi bayesinga obi oza na zemi nakoteli docteur nga abi docteur ese makambo yo oloba eske ozoyeba nga naza na zemi te bayebisinga abi oza na zemi zemi eza ya 3 mois nga naza na zemi ya 3 mois nazoyeba te tina sutuka boye zemi libumu ndenge ezokende libumu ezokende bato bafinga babike eza bilamba na tie bilamba na libumu mwana yeyo mwana ye bilamba obolobaki bilamba ye mwana botami nabelishi eyo ngape na boti konde natyakalike mpa nzambe 15 ans de mariage mwana te nata lelo nzambe afuti nga misala kontinue na misala nzambe akosala amen Excusez. Ba maman, si vous témoignez belé que de temps molaï. 4 ça suffit. S'il vous plaît. Ba témoignage les gars na ba télévision, ba enregistrement na nanda kukuna na 14e, s'il vous plaît. Vous avez la compréhension de vos frères. C'est pas que tu témoignes les londes ou matilola, non. On cherche à évoluer rapidement. Vous l'équipe belé. En plus, heureusement que chaleur est à ma cachette. C'est risqué de témoigner qu'abana na bana, de autant de samukeli trop. Il y a moins de ces légués, c'est le monsieur le reste, au moins égali 3, s'il vous plaît. Boué la nate. Il y a le temps pour nous, comme à la 14e, pour faire enregistrer témoignage, s'il vous plaît. Je vous en prie. Bandeko bameki koloba na bino ondiri boyoka te bosala mutu makasi nkola kosalela bino c'est bon. Amen libota naza Pepito Kilala nayaki na liloba lokola sœur Pepito mais nakataka ba élection elekaka tangu tokomi na élection yo naye koyebisa papa élection o eza pasi bana mibali baleke belé basi baza muke papa lobaki kati na yawe mwasi azalaka te mobali azalaka te nasilisi élection nakanisaki na kozwa ta siège moko me kati na liloba nzamba apesi ngai députation nationale ya Bumbu députation nationale ya Funa babengaka nga député ya liloba na nzambe. 5 mois après publication de l'élection, kaka na kati ya liloba nzamba pesi nga libala naye kosenga botondi pour na 3e brassard nanga. Merci papa, merci maman, merci ndeko nyonso osaki mboko na élection nanga. Amen. Témoignage, enlèvement, il ne fallait pas. S'il vous plaît. Ça, ça, mi bomba. Bon, va sélectionner votre témoignage, soyez sage, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour le courage. Amen, Libota. Amen, Libota. Naokumisa monene on zamba sale lingai. Nakena kosa devant depuis 2021 na sali défense sa licence. Na comité un rapport pour ba lever biso. Ta ba lever biso to continue. Maman, est-ce que vous comprenez? N'habite témoignage enlèvement
S'il vous plaît, vos bomba. Bami bomba. Mais qu'est-ce qui se passe? Moko etikali. Amen libota. Na okimukumisa monena nzamba liloba saleli ngai. Mwana akotaka koma depuis le 1er janvier le 6 aye kolamuka. Oyo kamichopa mwana ndezo zonga. Kolamuka na ye aye kokota AVC. Loboko ya droite na lokolo esala te. Aloba lisuta komi baba. Na kepa aloma yebisinga salisa J pétrole, J kokoti, bandeko J na pétrole nde mwana ya telemi. Akomi koloba tala loboko. Mwana nga tamboli alobi. Yana kumisa mwana la prophète Konde. Papa merci ya liloba. Yawe kanisanga pona masona salakina katia. Kolo kanisanga pona masona salakina katia. Gonzame. Kanisaka kona masona salakina katia.